Concert ya pasteur Mike Kalambai ebetaki tosepelaki malheureusement na suka drame esalamaki bato bakufaki. L'État a interdire jusqu'à nouvel ordre concert ebetama te eloko ekosalama na stade de martyr te. Mais ce qu'il faut yeba bato bakosouffrir ce sont les artistes oyo batie bamoyen na bango en jeu oyo batie bambongo en jeu mpona kose produire na stade de martyr. Bamécène bakopaye baconséquences bakosouffrir. Alors on n'a pas à dire, on n'a rien à dire parce que gouvernement des Nzambe na biso ya se. Gouvernement a décidé que jusqu'à nouvel ordre eloko moko esalama te concert ebetama te. Alors il faut koyeba stade de martyr eza le roi arena na biso na Congo. Stade de martyr Tata Raphaël toza na ba salle ya minene vraiment te à part ba stade de martyr wana. Sikoyo kala to bande ko mona ba wera bande ko beta mais zaki fréquenté zaki après ba tomber lelo to ko momo na fali abeti Ferrigo abeti des jours nane bazo promettre que non ba concert et cause les landani. Alors ce qui s'est passé, oui, et salami événement salami mais et pénalisé pe bato be na minute au Ferrigo la zolela. Bazolela parce que ba tchembo on a bango en jeu ba producteur ba tchembo plus de 1,5 million pour na projet oya Festigola. En tout cas, j'ai de larmes aux yeux, Ferrigo la zolela. Nazo chilabino son oyo, il y a Israël Mutombo, ayamba qui fait rigola. En tout cas, non qui passe. Donc, on n'a pas de choix. Faire rigola leli na munora mboka. Que bazongi c'est la bango. En tout cas, ceux qui s'il y a moyen, baluke la bango solution. Pour $1 million, eza muninga na ote. Siko nanya rozongi sa gouvernement rozongi sa producteur français a outi ceux qui wapi aye ko investir na Congo a tchembongo na ye. Ba organiser. En tout cas, l'état na biso avant na cha audio, l'état bo sunga bo luka ba moyen parce que logo oyo eza ce sont des créativités oyo tout le monde bazan nango. Il y a d'autres personnes ana mbongo mais la créativité c'est la richesse. Il faut la créative. Soko oza nango vraiment oye ba moyen ni ya recréer mbongo. Donc soki wana créativité, wana richesse kati na yo. Et logo eza idée originale ya fait rigola yemoko. En tout cas, tout soutenir l'État bota likambo oyo boluka solution parce qu'il y a des concerts ezobetama on appelle ça comment na ba fikino na ba lieu public na ba kermesse ceux qui batu bakufaka na bango pe. Alors ceux qui organisation eza sécurité eza makasi en tout cas bakambo koleka nango bien. Alors sans plus tarder na ba abonné balinga ngai ebele ming babike na mama bibiche ozoloba ebele nazoloba bandeko bo permettre nga na loba avant na chila bino audio. Abonnez-vous, partagez, likez la vidéo et commentez. Donc je vous aime bien. On suit d'abord ça et puis nous allons nous retrouver tout juste après. Let's go. Dossier Madjabou. Bato bakufa ina stade. 9 personnes officielles, le nombre annoncé par le gouvernement congolais. Na vijana nazo continuer ba recherche naza ko sa les ali po basunga batu bakota na droit na bango. Je n'ai rien à voir avec Kalambai, je n'ai rien à voir avec Madjabou, je n'ai rien à voir avec la police. Moi mon problème ba congolais oyo bazalaki ba victime bazala rétabli na ba droit na bango. Madjabou na Kalambai ba bomisi batu na stade, il faudra aujourd'hui ba assumer ba responsabilité. Babandi koyebisa batu, selon les informations à ma possession, bazo propose à batu ba $5,000. Mais vous voulez jouer avec des gens, mili moya batu bozo saranango, bobomi, nazana ba, lelo na yambi batu. Je vais vous montrer ça. Mais avant cela, bakor eza na morgue. Pota na rolo batu so biote, e batu bakufi na morgue te. La kisanga i tableau wana. Tola la na butu, batu bazako, olali na butu moni mutoye na papier ayeko tigelo. A partir à butu moni, ou imprimer papier au bimina. La kisa papier. Otala bateau bakufi bakombo na bango baza na kati ya morgue ya vijana ezaka seul morgue te ba misusu pe baza place misusu bakombo yango wana po kanza tala wana na tikeli bilo lemsu ndeko no azali akufaki yo za koyeba te bato bakufi officiellement bango wana
À part oyo musu bazan hôpital musu po sanga sango laxi o eza 7 gouvernement lo Tolinga Makanisi. Nous devons aimer les projets. Vous savez, des idées ça très rares. Pour créer des idées, on peut avoir de l'argent sans idées, on meurt pauvre. Mais quand on a des idées, on meurt pas pauvre. Parce qu'avec des idées, on peut créer de l'argent. C'est une richesse en fait quand vous avez des idées. Et les loyo va créer Festigo la o ezalakite. Et ça, na sepeli d'abord la défense et artiste et ouais la qui a sali yangote le rôle artiste et mazo salango le rôle producteur. Ça c'est une première et j'aime aussi cette approche, c'est vraiment exceptionnel. Bato batie bambongo na bango 1 million, 1 million 200, 1 million 500, mais c'est beaucoup d'argent. Même si c'était $10,000, même si c'était $1,000, mais c'est un engagement. On vient ici pour organiser. Il a une idée, ça a quelque chose à soutenir. Il a cherché des partenaires, ils mettent le moyen. Ça, c'est quelque chose de très bien. Boukale badat, babani makam. Place bango baza kosala makam na bango na festigo là. Likambo comité, incident et salamité, ils organisent bien les choses. L'ingina tout na l'état congolais. Ngai sango na ngina tout na parce que na extrait bino que na makambo stade. Tocha polémique te mais na makambo stade Ferrego la beta qui stade Moïse Mbi a beta qui stade akufa ki batute bato bakufite il y a eu d'autres concerts oaze kwa beta ki bato bakufa ki te Ritia beta ki bato bakufa ki te donc activités ont continué na kati ya ville ndenge tozalia vous avez interdit des activités par exemple na stade des Martyrs pour interdire pe par ricochet na stade Tata Raphaël alors que dans la bisika oyo likama et salami olebo ciblé place au likama et salami bon pekisa yango. Mais je ne sais pas par quel sentiment. Ndengeni le gouvernement comment il a niveau à la décision. Libanga ba beti nangaba mais à l'obi même na lemba to mona libanga te. Je ne comprends rien. Je ne comprends pas. So ok na lemba foire. Ma activité zobeta ma concert zobetam. So yoboke na bandalungwa ba kerme ses ali concert zobetam. Un peu partout. So ko tamboli komona même na fiki na libanda komona bato zobeta ba concert. Mais l'état zopek sangote. Alors que ça a un rassemblement ya bateau. Les problèmes exacts bateau ba kufara na stade même na terrain. Moutako beta pe concert ceux qui y a pas un bon encadrement, il y a pas de mesures sécuritaires même dans un autre endroit et qui peut occasionner baliwa ya bateau. L'État devait plutôt mettre des mécanismes sécuritaires. Étudier le projet avant bateau ba beta. Mais l'État ne peut pas interdire. Nganazali d'accord tel l'État à interdire Nabisika Nyoso parce que Gozala une décision que j'appellerais injuste. Na fikin batwazo beta, l'État l'obité. Na bandal ba conseil réseau beta, l'État l'obité. Awana gombe na place des évolués. Kermé Césalakia, ni tété colonel Numbi qui est allé là-bas sur instruction et à commissaire provincial pour la Robuka Yango. Conseil bandai ko beta place wana. Ainsi de suite, ba conseil réseau beta, l'État pexi yangote. Na stade de Bartir Lelo avec expérience. Un autre artiste avait joué bien avant Batoubakou qui 11, Touro Batoubakou 9, il y a lieu. L'État a suspendre rien. Surtout tout ça va problème dans la CAF. J'ai parlé avec le ministre des Sports Natongo. Les lots CAF, ils ont exigence par rapport à sport et par rapport à stade des Martyrs. Donc les stades normalement musique est combétée pour le moment, babomba yango. Mais stade local à Tata Raphaël. Et ça stade francophonie et mbaki. Et ça la moi norme babungisi yango ba réhabiliter yango. Donc ça ne dérange pas qu'il y ait une activité. Surtout là-bas entraîne yango ils ont posé problème tête yebi batu ndenge ba kokota ndenge batu ba kobima. Pourquoi l'État alinga satisfaire nani alors que et si comme makambo salami salami place l'État soit une décision à qui de sanctionner bateau engagé mbongo na bango alors que na festival les a concerté et zalinde festival ya monene qui n'a rien à voir na format oyo kalambai na majabu babumisi batu na stade et ça na format mon côté je ne comprends pas ce n'est pas de la même chose cher ministre de l'Intérieur maman la première ministre ministre des Sports monsieur Didier Boudimbo. Parce que tout le problème, il y a sécurité. Ils ont premier ministre, Maman Dassali Yango, tout le ministre intérieur, tout le Didier Boudimbu, tout le monsieur le gouverneur. Bangonde Bazoko Takatagé, je peux aussi mettre le commissaire provincial. Bon, ministre intérieur a construit un commissaire provincial, a construit un gouverneur, premier ministre. Bino Bossali, conseil des ministres, était pour Bozalaki de l'autre côté dans Kisangani, te commémorer Moukolomounen et pour Nabaoué, Nabiso Génocost. On va suivre des éléments tout à l'heure. Mais pourquoi vous allez interdire Batouba ça l'activité? Oya Bango Zali concerté. Oya Bango Zali concerté. Même la salle à mariage, Batbago Koufat. Ceux qui débordement, ils allaient. Siko soki na salle moko mariage bato bakufi to na hotel ndenge tozali ya mutu akotaki na kati hotel akei na MP bato bakufaki na banda esi bakangi hotel nyonso bato bazo continue ke na hotel
Bato continuer so bokangi na AMP mais bato nyos bazo continuer que na bango la vie normale. Même dans ba église, vous pouvez frapper une église mais laisser les autres églises continuer à travailler. Je ne trouve aucune raison fondée aujourd'hui au l'état koki kobo ya festival. Dossier tozana ngwa ezali dossier ya Madjabou na Mike Kalambai babomisi batu na stade. Il y a un dossier tozana ngo. Il faut être pragmatique et rationnel. Il y a eu un concert au stade des Martyrs. Il y a eu un débordement, au moins je qualifie de l'homicide involontaire, bateka billet exagéré, à plus de 200 000 au lieu de 80 000 places, il faut sanctionner les auteurs. Il ne faut pas aller au-delà pour commencer à sanctionner mais les personnes qui ne sont pas concernées. Qu'est-ce que c'est festigola? Tout le bateau qui est dans côté la gola, mais boy sangai bateau bazo beta na niveau ya échangeur. L'État pexi bangote pour nanine. Ba conseil zo beta mana Sainte-Thérèse, l'État pexi bangote pour nanine. Ba conseil zo beta mana banda, l'État pexi pour batouper bazali. Donc il faut quand même des mesures un peu humaines pour voir dans quelle mesure vous pouvez accompagner. Vous invitez les gens. C'est le président de la République qui a dit Tolinto ça ba Congolais ba millionnaire. Ba Congolais ba boti ba idée parce que pour comme un millionnaire, il faut avoir des idées. Le Congolais se débrouille pour créer des idées. Bazu ba idée ba mettre en place. On cherche le moyen. Pose ou partenaire à 1 million de cents. Papa c'est pas derrière la maison, hein. C'est pas l'argent de la politique. C'est pas l'argent de la politique. Ezambongo a forage té. Ezambongo a lampadaire té. Do ba tuba luki na ndenge na bango. Baye na mbongo wana batie pour basala quelque chose. Soki ba tuti ndeko na prince au 4 salisute. Au 4 sare ezana ngambo. Loko ba tuta ndeko na prince au 4 sate. Non, au 4 sa mokozo ba mesure. Au 4 sa mokozo ba mesure. Donc les problèmes au baba tuna stade ezala kite ke batu bazaka ke belé. Ba organisateur n'ont pas tenu compte ya makambo bazokendo ça. Ils ont failli, ils ont négligé voilà. Pour batubeli ba beti na ba stade batu bakufata. Ou era beta na stade, Kofi abeta na stade, Jiba beta na stade, ainsi de suite. Batubeli vita imane beta na stade. Est-ce que batu bakufela na modèle wana? Il y a lieu d'éviter. Ba activité na stade ekozongaka. Ba suspendre en définitivité même na martyr ekozongaka. Mais tant que ekozongaka, il y aura toujours des mesures sécuritaires, des mesures préventives, une bonne politique. Nazolo baka que gouvernement a sala sagesse ya Salomon. Ba mama o ba wela ki bana mibale. Moko asengaki bakata mwana, moko asengaki bapesa ye mwana. En fin de compte Salomon a pesaki mama wana mwana po amona ke non, mama wana azali l'intérêt parce que zalaki mwana na ye. Biso si to engagé déjà ba frère, mbongo ezali déjà belé. Donc biso eza besoin. Ezalaki vraiment tout ça la festival pour na recéper sa peuple congolais. Donc on a koloba yango na pesi lutte contre la corruption IGF et na pesi Kouloutounanga Gilles Alingeti na pesi mbote mingi skazali. Très bien, merci beaucoup. Total la sagesse à Salomon, c'est que ça vous avez un dernier mot? Non, non, je vous remercie de nous avoir permis de nous exprimer. C'est mais initiative ezali vraiment ezali pour na biso ba congolais. Soki ezalaki muninga nanga mususu pe asalaki yango. En tout cas, je pense que Nango Zala vraiment. Est-ce que Elogoni Neila qui on attend aux Kanissa Rosala un grand projet, moi je suis tout à fait d'accord. Pour nous avoir débat Moko Abote, na Côte d'Ivoire, Babengai, na Kiobeta Kunai, comme appelle débat, Babengi Mututel, mais artiste enda Bengi Batunaye. Bato quand ça le rôle la présidente de la République, nous artiste enda Bengi Batunaye, oui, à choisir Yemoko Bato Ebike. Tous en a festival. Togenda Robeta festival à Mani. Je pense que festival à Mani, ils festival il y a. Na baraté sur les biso mais togenda Robeta mais na Congo festival ezali ke biso moko ba congolais tous en festival to ça il a fier tous ali na ngote. Alors le roi nazo il kanisi wana na meka ko proposer na biso ki to ko sala un copro to yana no mboka boya ko sala investissement bo to meka ko sala eloko moko pona ko sepelisa na Congo tous ali na ba artiste Congo nde na benga ngo ezali ko Amérique tous en ba musicien ba talentueux baza tellement ébélé. Alors pona ko bimisa ba talent wana ezo senga biso ko sala eloko moko pona ko laksa culture ya mboka na biso et puis mboka na biso ezali lelo tozali attaquer à travers ko sala nino na ba paya o bazali koya ba ko mema bana ko mema pesango ya ko ba ke no te mboka na to kendaki nde mboka wana nde zalaka attaquer na est. Donc initiative wana ezalaki liango to sala eloko moko chaque temps tozwa kapene bana na biso pe ba sepelaka parce que to sala yango kaka te to sala yango te pona faire approuver bato ke aya ko sala non to sala yango pona bana na biso pe le dé to sala na ba place où ezali ke non bana ba koya ko sakana
toza na place où ezali bato mususu balingaka littérature bakoya bato balingaka art bakoya bato donc mutu nyonso aya représenter par exemple art na ye donc tosali initiative wana idée wana ezalaki yango bon nayebi te lokolo ezaka ngai faire nde na salle na sali na zwi initiative wana nde yango wana mais initiative ezali vraiment ezali pona biso ba congolais soki ezalaki moninga nanga mususu pe asalaki yango en tout cas je pense que na lingi kozala vraiment est-ce que eloko nini ela ki on attend aux kanisa ko sala un grand projet moi je suis tout à fait d'accord pour na yoka ba débat moko abote na kendaki na Côte d'Ivoire ba bengai na ki obeta kuna kuma apé débat ba bengi mutu tel mais artiste nda bengi batunaye bato quand ça la président de la République nzoka artiste nda bengi batunaye oui à choisir ye moko bato ebike baza ba produit à makasi pour le moment ba ko attirer public pour que le public a participé exactement alors ce qu'on a idée zaki mabete mais dans un pays comme le nôtre ba 12 Badlouz est au rendez-vous. Un pays où, sur le plan musical, Boyo Kanezo à la penza mingité. Ou étudier qui paramètres en atteint. Oui, on a étudié qui yango. Ah ouais, oui, yambinga le roi producteur. Oui, yambinga le roi chanteur. Oui, yambinga le roi producteur. Ils ont initiative. Voilà. Et bande les alra passi. Et l'euro nous sont les bande les alra passi. Mais au fur et à mesure, tant ou batou. Bako comprendre bande ko nga artiste bako comprendre initiative nga na zanango ba mona retam sous na zananzela malamu et là on est sur la deuxième édition bako mona o ndenge ko lekela parce que toujours souhaité to tien nyonso en marche ezala eleka bien parce que ben voilà ils en a ba frais ba mbongo oyo bimi to tien vraiment paquet pour na festival eleka bien deuxième édition tant ba mona on va comprendre que non ben voilà ezala ngo kaka pona eza entre guillemets pour na faire écarter mais ezali pona culture yambo cannabis. Un grand projet qu'on exigeait exercice belé notamment il faut ça l'approche vis-à-vis à l'artiste et ça l'artiste je ne cite pas le nom mais tout le d'une manière générale peut-être besoin partager assiette mon côté na makambo belé zo sala ke bozab inémité mais bozab pe baningate mais pour un intérêt commun ceux qui producteurs et les autres va décider que tel produit à cause de la malam pour nabiso osa obligé au Longola Baïgo en tant que producteur de voir tout le monde. Est-ce que vous serez en mesure de le faire? Oui, je pense que nous, ça fait longtemps, na comme na moi cap moussous. Okay. Donc nabima na moi ba insanité ba biloko ya biso ndenge zalaka ya ba guerre morbo na sina bima na déjà depuis kala. Na festival Festigo là, tout ça là déjà conception, je pense qu'on a contacté presque tous les artistes. Bengaki oyo yandimaki oyo apesaki raison na ye apesa raison na ye mais on avait contacté tout le monde tout le monde a été contacté pour na relaxer que non moi faire ego là dans un problème na mutu moroté et ça et le retozo ça les ali pour la culture yambo canabiso mutu alingara art ou alingara Congo je pense que l'initiative ou idée ou on a zui eza mabete donc ndé naza boye vraiment Oroyo Rangaïti, que Nasalio Likamo, Oroyo Kate. Parce que mais là, voilà. La question maintenant, c'est la différence au point où les fans doivent comprendre que vous n'agissez pas en tant qu'artiste, mais vous vous présentez dans étiquette et à producteur. En tant que producteur, ça passe cette démarche. Mais est-ce que les fans seront à mesure de dissocier quand même, de comprendre que Awazali artiste, Awaza producteur? Parce qu'en tant qu'artiste, guerre et fan et mais en tant que producteur, on a obligé aussi qu'à guerre, on a la responsable, un manager à la recherche et produit pour donner les meilleurs. C'est de là que je pose la question. Est-ce que fan va digérer? Oui, déjà bazo digérer. Non, déjà bazo digérer en déjà bazo digérer en parce que initiative auto sali tango ba tunaki tant to qui décision ya golobanobi non na festigo là il faut tous à la ouvert artiste nyonso il faut to benga artiste nyonso eza rôle ngai na ndenge na zolo ba soki ezalaki ndeko mususu asalaki yango so ba benga kinga na linge ko ya ko beta et yango na zolo ba wana lelo ba fanatique ba gaulois ba comprenaka ba yebi eloko tozo sala eza pona nini ezali pona culture et puis ba amoureux ya bonne musique ba yebi ke eloko tozo sala ezali pona na culture na biso donc moi je suis prêt à tout. Tozali na commune ya Ntele na quartier Mpasa na terre jaune na avenue Efonge numéro 63 et sika tokuti famille oyo bazali kolela baza na matanga po mibatu oyo bakufaki na concert oyo express célébration na stade des martyrs et sika pasteur Mike Kalambai abetaki samedi eleki landa lisolo.
Selon ba témoignage tozwi sur place, bandeko oyo babota bango 4. Famille na bango, papa na mama bazalaka bongo na Kasongolunda, awa bazalaki pa grande sœur na bango, na kombo ya Jolie Lulendo, oyo auti kotika biso, kasi Jolie yende asombelaki famille mobimba babiye po bakende ko célébrer bongo concert andeko Mai Kalambai. Samedi kokakate bakangami en famille bango wana bakei concert wo koko mabakotaki na kata stade bayebisi bango ke likolo ya bagradin ba place Cécilie bango baluka moyen bakota na pelouse kokita bakiti bakota na pelouse quelque temps après nde population baye ko envahir pelouse. Étouffement d'étouffement ndeko na bango mwasi o bozali komona yende azaleki victime liboso apike crise akokita kwei tellement kokakita kwei moyen ko luka ko bimisa ye zalaki te nde yaya na bango liboso akomi ko bundana pona ko luka ko benda mwana bango suka oyo abandi ko bundana bundani ye pa kokite ye pe na tourna ye akwei apike crise ko bundana wana baye ko resir ko bimisa ndeko na bango oyo abimi kasi bakena na réanimation ba réanimer ye aye ko fongola misu e komi na tour ya yaya ba meka boye moyen te ba simba boye moyen te baye ko constater que Jolie Lulendo déjà kufaki na ye kaka ndenge batu ba etufaki ye bongo yoka témoignage ya famille formation da etamboli libanda nyonso ke batu déjà bazo kota na porte à C ezali polele. Ersi koto bandi okota wana ba bloquer porte batu baye babandi koya babandi ko etufe biso. Ko etufe biso mwana suka na biso yeyo. Azumba la moko akwei na se babandi ko matela ye. Babandi ko matela ye to luki moye kutu ya ko intervenir ata ya ko benda ye ezate. Tosani na nini wana plus d'une heure de temps bazo benga au secours au intervention ezoya te population ezui omona mutu asombi mai na ye atie na liboko abwakeli bino mwa litanga wana soki ye ezui bino donc na minute wana position nazoyeba te bandeko na nga mosusu baza wapi bafrère na biso église baza wapi mais nazoyeba ke mwana suka na biso yeyo na se bato oyo nyonso baza likolo na ye wana nde nayebi intervention ye wana eyaki na retard papa bagangi batu mosusu bakufe kutu batikinga na bamini na mukongo siko nazo baluka siko pona luka ba mosusu nde na moni yaya na biso responsable na biso ye mutu azwaka charge na biso tovanda na ndako me oyo eza lupangu na ye akwei siko kokweya kitolo na se namonaki wana namonaki réellement ke aza invité akufaki ka se place wana mais nzamba apesinga force moko boy pona kaka kobatela ba mosusu namoni bango nanu te mosusu oyo namoni eta eza bien te nzamba apesinga makasi na bandi kobenga intervention mais ti balokotaki ye wana bakendaki oyo baréanime bakosa biso bakenda bango hôpital nayebaki ke ata ba mosusu bakenda bango hôpital yaya na biso da akufaki na esi esengeli koyeba ke Jolie Lulendo azali mama atiki bana na ye misatu sikoyo imagine bana français na ba question mikolo nyonso pasi toza nango yaya na biso soki akende ba concert lokwa ya bato lokwa ba fali ba werason wana nde passe mais comme tokende nini concert ya makambo ya nzambe biso na Kinshasa bapara baza ate bapara bana mboka toza na esika ya kokende te toza na mutu akosunga biso te tovandaka epai ya na biso nde mama na biso ye nde ndoko na biso ye nde nyonso mpona biso toza na esika ya kokende te na bacharge atikeli biso mwana liboso 12 ans mibale 5 ans ezokoka ye awa ya misato 3 ans bana bazotuna biso mituna tozoyeba te tokosuka wapi biso tokosuka wapi etuluku ya baleki oyo mama aboti biso nyonso toza na charge na ye epesi pasi na famille oyo imagine Jolie Lulendo yende azalaki likonzi ya famille abandaki kozwa charge ya famille na bango na minute oyo ndenga kufi bandeko na ye baoyeba te soki basala nini yango nde bazali kolela boye ndenge mama oyo bozali komona azali kotangisa mai ya misu balobaka na baluba moyo ya munda udi ushikila yango alobi na leta bazwa ba disposition na ba concert oyo ezali koya
Et bongo mama, à chaque fois ceux qui concert et bêti, ezalaka nini. Tout le temps, il y a que des pertes humaines, des pertes humaines. Kasi ya pasi pe mawezalike, depuis joli lulendo akufi, ata coup de fil ya ba organisateur, ba tikali ko benga famille te, ni présence na bango, po na koyata ko consoler famille oyo, ba tikali boye, bazoe bate, soki ba kosala nini. Yango to tuni cours des grands oyo, yangyama, ayebisaki. Et voilà, merci beaucoup. J'espère que vous avez suivi Bolandi Binomoko Tina Suka. Alors, eloko yono ki pasi etant que mutu, magambo eleki et pénalisé batu ebele. Fali Poupa, azalaki na stade de martyr na ye, fala beta double stade de martyr. Donc, pour l'instant, ils en ont annulé parce que pour na makambo o eleki et faire rigola également festigola wana ils ont vraiment projet ya mbongo ebele ba annulango. Alors gouvernement so bako sala vraiment ba pesa ta I don't know ba pesa faire rigola ce qui se passe ni ce qui tata Raphaël la ta ba pesier pour ba sala projet na bango festigola pour mbongo eleki wana non mon producteur. Donc, faire rigoler, il y a mon repère à sa producteur, donc, sangani, il y a un pour un projet, pour promouvoir, jeune talent. Donc, ça, mon projet, moi, bien, que ça, là, que, jeune talent, dans, différents domaines, arts martiaux, donc, dans, arts nyonso, mélangés. Pour promouvoir, artistes, peintres, sculpteurs, décorateurs, en tout cas, art rebelle, styliste, modéliste, donc, nous sont vraiment en général. Alors, c'est vraiment une très bonne chose, et ça, initiative, moko, ya, ko, encourager. Mais les lotomoni, annulé. Ce qui annulé, concert na stade de martyr. C'est normal. En fait, c'est normal parce que ils ont mesure au bas pour arrêter jusque là par rapport à drame et salami pour bomana no moto. Mais et l'autre ezalaki wana avant na bo arrêter bozui mukano. Il faut non ko lukana solution koyeba qu'est-ce qui s'est passé au juste et l'autre ni esali que non bato ba kufa. Oui, eza débordement. OK, c'est bon. Débordement, parce qu'on a débordement, on a solution ni beaucoup soit. Parce que je ne pense pas que Festigo là, on a fait rigola, ils allaient, ils a projet moko, I don't know comment expliquer ça, ils a projet moko bien. Mais je ne pense pas que non, ils a que non, concert populaire, batubaya, baza des autres, non. Comment nango, na koyo kango, ils a comment ils a organisé, ils a festival, ils a organisé. Na la naki émission, on a, j'avais suivi l'émission na producteur mbega ba koloba lobi et loko wana donc eza donc bazo bako mekampe ko limiter ba heure bako mekampe ko limiter ba heure telle heure à telle heure et kozala donc en fait bako limiter ba heure bako limiter ba heure il y a ba visite il y a ba exposition. Donc, et qu'on a vraiment très bien organisé, sécurité qu'on a la makasi. Ce qui est la bongo, en tout cas, c'est vraiment une très bonne chose. Parce que, biso tobo il est lo, to moni au festigo, les salami, après wana, au batbaye ko kufa les sous, c'est lo tozo boya. Parce que ceux qui bozo sala, événement na bino, pour na, ko batba kufaka, au monde que, eza elo ko moko amabe. Eza elo ko moko amabe. Parce que, oh, eza pasi, komona, bandeko bakufi po bakende ko kumisa nzambe ba concert esalama pe ebele mutu moko abenga nga ebisinga bibiche po na émission moko nalobaki fali tomonaki abetaki concert mais toyebi te est-ce que na concert oyo abetaki wana bato bakufaki mutu moko abengi nga ebisinga bibiche bato bakufaki yo yebi te ke na concert afali bato bakufaki donc c'est normal na biloko nyonso entroupement bato ezape baka ba sacrifice eza na bato mosusu peka omona peka ata na bazando wana omona pe boye pour muta koya kufi accident salami donc chaque jour tola muka ba accident et salama. Alors bandeko na ngai nzambe asunga biso anytime ozobima loka osambela parce que kola ya kolamuka il y a de surprises ba surprise et salama na ba vie à en tout cas eze belé soki ozo prier to osambela ka ozobima ka vaike donc
makambo eza ebele. Nzambe asunga bino, asunga biso, a protéger biso na ba surprise désagréable. En tout cas, organisateur ya majabu ya événement wana soki pe bozo leka botala ka ba famille ba kufeli et que ça la bien, mais je pense que et que ça hésité parce que ceux qui ba organisateur ba kiti sur le terrain ba robeta bango bana quartier ba robeta bango bon ba perdre ndeko na bango ce que bino boya ko visiter le bobo tinda batu mususu mais eza hésité, ce n'est pas facile. Alors Nzambe vraiment asunga, Nzamba sunga bino, Nzamba sunga biso, Nzamba feza biso makasi. Merci beaucoup na bato nyonso balanda kangai, bato nyonso bazali toujours branché wana pona kolanda émission na bino. Merci beaucoup, merci énormément. Merci, beau s'abonner massivement, partager, commenter, aimer la vidéo et repérer biso makasi ya kosala la bino musala. Merci beaucoup, à la prochaine.